bato amonaka message ensemble le la blague parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de faux messagers. Ba mona ngo eza la blague mais ba ceux qui ba surtout ba moni que si ma message oyo beaucoup de comédiens et de grands comédiens balandani donc eza ko la kela mabete eza ki message oyo nzamba pesa ki pona pesa bato ba mikebi sapote babika ndenge mukana nzamba ne shekele lobi na yebaki Jani na shikshok le yenge et puis na ba nzonzi msha sala azai ko sala surtout ya nzonzi mingi na moko na zo tala na sepele na ngo mingi ezalaki ali atonda te ko sala pièce ya ba théâtre soki nzamba sungio quand même oyebani eza synonyme ya ko sala ndumba te. OK. Bolingana ka bo saka n'importe quoi omoni bambe bana bango yango wana noka kike Jani awazaka na mwasi na oui na bana avant ça va même théâtre wana bon ce que nous netinda kiye ye mtazena mwasi na ye atika mwasi na ye akere susu mwasi na truba zaki nangu nzamba sebra na biloko wana te ozomona ozo comme ça bon na yo polele. Celui qui trouve une mauvaise femme, trouve quoi? Les malheurs. Akas. Donc, Jana Luka qui a envoyé Moko. Et puis, moi, si, à Kebota, na, Mobali Moussou, na Balobi. Yo, Tikamle Kaka. Ah, te, na zeng maloba goloba. Na zeng maloba goloba. En tout cas, Balim Sanga Maria Koufi, mais, n'est-ce pas zeng mayeli. Comment? Mobalo Botane moi na ye. Ngana kekanga na chambre. Yo tika na ye boso la masolo nini wana ki bololé pe bazo sala nini eza plus ki bololé bambele basa bo baba za baba kizengi molimo kizengisien kanga bango kizengisien oui OK c'est ça de kizengisien balobi pourquoi moi ça rekufela mobali ba collègue ya mobali na ye bazo loba bazo finga ye mais ye mo pe moi ça kufela mobali azo finga bango est-ce ça la maga. Webi na bolingo ya kozala mwasi na mbali ezelo ko sakana ngote bozo partager ba makambo oyo ko sango n'importe qui te. OK okufeli mobali ozape na audace na courage ko ba ko finga moi so tabomi Jani na fingi basa ba théâtre te mais plus par baso basa ka théâtre bazaka sérieux te. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese-moi minikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango oh na Vincent Makeba. Nzambe a pambola bino bande nyonso bozili bakuma lamu ya kolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde. Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob a pambola bino Isaiah bino pasteur Flamme d'Angola nde azali na micro na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Bien aimé dans le Seigneur bo mesana kaka ba amoureux to ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV. Bien aimé dans le Seigneur, toujours vous allez brancher dans Ciel Ouvert TV, tout le monde vous partagez la émission, vous likez, vous j'aimez, vous s'abonnez dans Ciel Ouvert TV, Nzambe akopambola bino. Tu sais ça qui bino la fois passée, ceux qui battent des liens, au moni lien na stati na yo ou bien au moni lien na groupe moko quelconque soit lien ou on a tindé la monde de komosusu yebi ça peine de komosusu on a partagé yango parce que chaîne oyo eza 100% bonzambe eza chaîne oyo bato bazo bika na la chaîne oyo bazo pambolama bazo kangolama donc tant que yo moni lien et comme lio ko kanga mutema te ko zala égoïste te partager yango penzambe na biso akoyeba na kopambola yo bobo sanate lelo
toujours ça la analyse il y a Jani Faye il ne plie donc azali suna bisoté donc auta kotika biso depuis donc ça fait 2 jours depuis Jani Faye auti kotika biso na bandeko luka patriarche Vincent Makela parce que batu mingi bandeko benganga na poto babiluka patriarche bosa la analyse parce que ya yebi vie et belé ya bata théâtre parce que yé moko pe kala joie ka pe eloko oyo ayebi ba vie ya bata théâtre malamu na connaissance ya makamba théâtre ndeto luki ye le loto juillet ndeto to sala ba analyse ya makambo oyo ya Jani Faye boza la brancher vraiment ba révélation eza makasi et pas ya patriarche Vincent Makela donc na sengi na l'homme valable fongola plateau na biso to yamba déjà patriarche na biso sans plus tarder bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour, Pasteur Flamme d'Angola, Nzamba Pambolayo pour l'invitation, Nzamba Zalanayo. Merci, patriarche Vincent Makela, boni église, boni libotanayo, awa, nandako. Non, église est malamu, tout ça, na 30 jours, il y a marathon de prière, il y a bunda olonga, sur les gamalam, Nzamba na bolingonaya, ça se manifester, et surtout na matéya, surtout na matéya, zote ya mapena matéya, qui toko zote ya ma, Nzamba a, Zwa loko mona pesi mbote mingi et pas ya madame nangai mon œuvre d'art mama Bene Makela nzamba le kana kopambola ye na pesi mbote mingi et pas ya l'homme valable Cédric Makela évangéliste mwana ntuka nzamba petit frère Jésus-Christ cerveau électronique nzamba zana ye na pesi mbote mingi et pas na yo moko et puis na pesi mbote mingi pa ya libota nanga Makela bana nga nyonso na bota ezala molimo ezala nzoto nzambe ele kana kopambola bango bato bazala branché bazala basabonner makasi na chaîne abiso je crois que bazala décider passer flamme. Voilà, tu dédié émission Oyo na Madolé la Mania, héritier Kassongo Mokonza Bruxelles, José Nzita de Bruxelles, Azil Moutali, beau partager toujours l'émission comme il faut. Voilà, longtemps, et si vraiment tu fongoli, Mbalamoko, analyse Nabisona, patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, na yebiti, ou yebi Jani Faye, oh, tu tika biso, ça fait des jours. Ouais, ça n'a bien été Zalukuta. Na yebi na nzela ya komona kaye ndenge ajoaka azeko jouer ba na ba pièce mingi ya théâtre donc koyeba nangane za bongo mais ko approcher ye poto solola to ponini non mais na mona kaye na zai komona ye na nzela ya ko jouer parce que azaki quand même un bon acteur ya ba pièce ya théâtre na yeba ki ndenge wana voilà. Bien aimé dans le Seigneur, amoureux, c'est celle ouvert TV, bon à la brancher parce que la révélation est au bima. Gana ebi tata o malamu. Na ebi tata o malamu, bon à la brancher, bon partager émission oyo. Na ebi que Borolanda ba révélation, boroye ba suite ya makamunion ba réalité, ya ba makamunion so eleki na sima ya liwa ya Jani Faye. Patriarche Vincent Makela to zongina no mwa ba année mitano motoba opesaka message moko boye olobaka ke nzambe alobeli yo ke ba comédien bakokufa ebele soki ba luki nzambe te batiki banzela ba okende ya mabete bakokufa ebele depuis yo pesa message wana lelo ba comédien o bakufi baleki déjà 30 donc patriarche Vincent Makela ezali olakelaki bango mabe ezalaki ka révélation on nzamba lobaki na opesaki bango ou bien ezalaki comment non ezako lakela mabe tezaki message oyo nzamba pesaki naza mosali ya nzambe ozobenga patriarche ezateke pona teka milangi okay ezateke pona teka bilamba ezateke pona sala commerce mapa mais ezali pona propagaka sang malama nkolo Yesu amen et bible ezako bisaso ke nzambe soki likambo ezaka wana mukili à quoi avertir ba sentinelle okay. Et je suis l'une des sentinelles oyo nzambe atia na mboka na biso pona ko avertir ba tuke tala likama ezali ko ya bible bien faut sentinelle abeta kelelo na beta ki kelelo na meke ko avertir ba to bazana domaine ya théâtre ke ba ke ba tali kambo songole ko ya et senga ba mi batela ba mi pese pa ya nzambe malheureusement bato amonaka message ensemble lokola ba blague parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de faux messagers. Ba mona ngo eza lokola blague mais ba soki ba surtout ba monike si ma message oyo beaucoup de comédiens et de grands comédiens balandani
donc eza kolakela mabe te ezalaki message oyo nzambe apesaki mpona pesa bato bamikebisa po ete babika ndenge mokana nzambe na Ezekiel elobi. Voilà passé flamme on a kozonga solo eza yango wana. Voilà, merci patriarche Vincent Makela. Soki to bosanité ezalaka na liwa ya Chiko Pululu. Ezalaka liwa ya Chiko Pululu oyo patriarche na batawana nzamba pesa ki message nzamba pesa ka lobeki ba comédien ba okufa ebele. Ezaki na tawana botala kaka temps depuis Chiko Pululu akufa. Ezeki to avant liwa Chiko Pululu. OK. Ezaki avant liwa Chiko Pululu. Nde na pesa ki message oyo tango Chiko Pululu akufi nde to sene mission et na répéter lisusu message oyo nzambe apesaka. OK. Donc, ezalaki avant liwa ya Chiko Pululu, patriarche azwaka déjà message wana. Pe aloba yango, ba comédien ebele ba landa message wana. Ba oyo pe ba yokaka message wana ba simbaki yango lelo ba en vie. Mais patriarche, depuis yo pesa ki message wana ti lelo ba okufa kaka. Siko ba ko sala nini? Avant to kota na mozindo ya likambo ya Janifa yo tiko tika biso ça fait des jours. Bon, oyebi na ka balikamo ba to e bagati. Passé flamme. Koye baneza malamu eza pe mabe. OK. Parce que batu bana ko sepela nayo et puis ça batu mingi bana ko sepela noté. OK. D'autant comme une personne populaire, il y a qui vu de comme en danger. OK. T'as même ataba musicien. Hein? T'as la plupart ba musicien. Ba kufa jeune. Ba umelate. Ba toi na émission ya Papa Dado, to émission o le kakana Top Congo hein. Chaque dimanche c'est émission ya musique ya tango akala balanga nzembo balanga nzembo tango akala au moins bakufa kana ba 45 ans ba 38 ans OK et ça passe pour mona motakufa na âge le tumba kufa na ngo ba 80 et quelques. OK bona nini parce que ndango za kobima wana na mukili auto za na deux catégories ya batu. OK to za bato bazaka na bona problème mutute mais plus pas la bato za bona sa moyi oyo baza bato bazaka bato mitema mabe. OK koka c'était que popularité na yo wana bano so se pa nango. OK donc to so take yo baso meka yo baso ka ba boma yo baso ka ba détruire vie na yo baso ka ba voter yo. OK mais yo so yebate à partir de la télévision muto azala ba mythicisme au niveau ay ko manipuler ka partir de la télévision nazala image moko boye mutu azoloka mutu à partir de la télévision azom sa image de la télévision par le Congo na yambaka Jojo Mulex depuis ce qu'on est ancien musicien Jojo Mulex azak au sein théâtre et pas ya je crois qu'il pas Ngadia de son bosanité entre Ngadia de to non faisait pas Ngadia Jojo Mulex c'est fils des Amunda to ça une émission épisode de na canal kin alors ba kelo ko wana tango basala kina troupe na bango ba cinq troupe na bango ba kene panganga moko nganga na sali bikela ba pesa ba sacrifice nganga wana azui télévision ezaki na ba magnéto ezaki ba télécommande ezaki na ba vidéo. OK ati yango ezaki ba vidéo ya ba nini ya ba benga nini ba cassette. OK ati cassette azotia tout le monde ezaki ba sala ngo concurrence ezeko ko la mbandela na théâtre. OK nganga wana abani ko loka nini troupe wana po baso leka na TV ba twata la ngote. OK na tangi kombo Jojo Mulex mutu a témoigner yango et puis ça na ba sedo na tilelo donc ko ka sataka ndeko na ngane ba yeba la ndenge wana ezaka ka bazaka na bien mutu supa akio benga yo bosene relation akabeli yo masombi yo. OK on se comprend. OK yangwana ba mutu aza populaire mutu ayebana esengeli atanzambe liboso pour azala protéger divinement. OK so aza protéger divinement te vile ko za mukuse passer flamme. Voilà maman la dikambo na biso to lito kota kota vraiment mozindo pena ya makambo ya Janifai o atika kibiso ça fait des jours patriarche Vincent Makela Janifai abima na groupe ya nani. Bon parcours ne be on malamu te
mais nazali komona ye na troupe ya ngadiadia na Chic Choc Loyenge ya bende babengaka ya grand prêtre Mokere Koro ngadiadia na pesi mbote mingi nzamba pambole azali parmi aba comédien azali pe kolinga mingi na Petit Moshogo na pesi mbote pe mingi na ebi kaza ana kisasa to kutana na ye nzamba pambola ye na pesi mbote mingi na po parce que po na ebi parce que po to vanda ngine lupango etalana to talana na veni maluku apo Firenze ya na soko sate mo ga yebi to eba ine malam nzamba le kana pambola ye na pesi mbote mingi pa ya Coco Ping Pong mon fils Gabe Yamba na Belgique nzamba pambola ye na pesi mbote mingi pa ya Freddy Mbalio Sombo mon petit frère nzamba le kana pambola ye na eba na ba comédien mingi vraiment nzamba pambola bango na pesi mbote mingi pa ya Ali nzamba le kana pambola ye donc na yebaki Jani na Chic Choc Loyenge et puis na ba nzonzi mso sala azai ko sala surtout ya nzonzi mingi na moko na zotala na sepele na ngo mingi ezalaki ali atonda te en tout cas ezaki théâtre moko pièce moko kitoko makasi ali atonda te donc na yebaki ndege wana Voilà, lentement et sérieusement, na sengi na ba comédien nyonso oboza na mikili ya ba poto Zigora Toko, ba 2 minutes, ba Hans Luzolo, ba nani ba Maxi, to sengi na ba comédien nyonso oboza kuna ba Devos, to sengi na ba comédien ba Willy Mambo boze belé en tout cas bo sangana. Bo sangana pona liwa ya ndeko na bino bozo compromis parce que suite ces alliés autozoa ki bozo bunda pour eya awa na ki ntsasa. Voilà patriarche Vincent Makela balobi Zani apika ki crise akufika ndengwana avant to kota na mambaro piqué crise balobi ko koma ya Zani na poto azonga ki na mwasi na ye la brine parce que la brine bazalaka ne awa bazalaka awa na Chic Choc Loyenge tant la brine na kepoto après une année 2 ans Zani a Kolanda tant Zani a komi kuna bazongi bolingo na bango bakomo fana ndaku moko selon ba rimen des obima abane ko maltraiter Zani ti lelo ememi Zani na kufa. Patriarche Vincent Makela a vous la parole. Na koloba le kamo na 2 volets. Premier volet na koloba ko sala pièce ya ba théâtre soki nzamba sungio quand même oyebani eza synonyme ya kozala ndumba te. Bolingana ka bo saka n'importe quoi omoni bambeba na bango yango wana. Donc ko sala théâtre et comme aki lokola bazo so priorité ya bondumba ezala mibali ezala basi. OK c'est pas bien. Tango akala bali pati bazo sala théâtre na groupe Salongo babolingo babomengo bani tozoka babetiso te mais tala bali parti tala ba mama ba mondial ba papa kwedi ba bomengo basi itoko babolingo basi kitoko pe succès pai pour ne pas qu'on a chaîne ya télévision ya moko olingo linga te ko tala bango so ga laisser tomber ko tika mi meta fufu nzembo na tini leta na top obosani ko tala bango mais bazala ki ko se respecter na ndenge moko zoka ka mwana mwasi ko ali parti succès za kinango rebe à part na succès kitoko ya mwasi vandiwa et puis ko jouer moko koka iteko balingana masasi basala ki boye biloko baza ko sala ngona ba pièce très bien ce qui pièce esili munta azongi na vie na ye normal ndega zalaka azala ba tata azala ba mama azala ba leki il faut azala na famille il faut se respecter mais bato basala ba pesa tête ya lelo ba se respecter kate bango nyonso on ne basa ben poli on ne basa ba mal éduqué ndenge nini bakozala protéger bazobuka mbe kwa nzambe baza na respecter tala ko fingana tala ko mekana ki bondumba epai et puis bondumba ngo zalata na mwasi moko te azaki na oyo ana oyo na oyo akomi na oyo na troupe moko wana mutako zaza mwasi ya Vincent lobe akomi ya Flamme lobe azui nani ya Fibo
buzoba ya kosakana te. Ok. Buzoba te mais na bakambe mata buzobanage. Ok. Donc buzobanage et le keme buzoba. Très bien. Non ka ki ke jani awazaka na mwasi na Oui, nabana. Avant ça ça même théâtre wana. Bon, ce que nous n'étinda qui est, yem te zena mwasi na ye, atika mwasi na ye, akere zo susu mwasi na truba zagi nangu. Nzama sebra na biloko wana te. Ozomona, ozo comme ça bon na yo polele. Ba le bezik na siksa o saranate. Ba vele so masumu. Ba na siksa o saranate, tala même atati le londenge vi masumu se comporta. Alors, on m'a appelé un responsable. Ba papa Kwedi, ba comédien moko ko sakanate. C'est Papa Kwedi yo mona el moko boye, a comme Tumba Zazu. Oui. El moko comme Messe Diallo. Grand comédien. Natalaka pièce moko ya vieux Masumu a salaka de la pente. de la pente. Hein? Vraiment. Wa soka zo tambola, a tambola boye. Azo fenga mwasi na ye nsusu di bata. Niaba de la pente. Succès ya ko sakanate. Mokuta na bunduma na te, baza ko se respecter. Ok. Mutu aza ko se respecter na mokili na musala na ye, azo suye musala na ye te, nzambe azo protéger ye. Ok. Soko zo suye kaka musala na yo, okomi ululu. Mabene se koya e ko soyo parce que ko la protéger te parce que on tambola mabe. Wana de 1 de 2. Kisi. Surtout wana. Singande singa. Guade gua. Mosoro de mosoro. Paka ye bana azo moi c'est poto basi balinga kaye côté pas basi mali balinga ka bango ozomona bazo suye bo moina bango pour quelque temps Bible dit que sera un homme de gagner tout le bien de ce monde et s'il vient de perdre son âme si on s'appelle on s'en va 80 tentés on s'en va 70 tentés na moi tango muke mezo de toba kisi oke kota bi kota biluka luka pokaka oyebana pokaka osala domination do baliwa mususu baliwa ya buzobe salaka ok liwa vandi na ngo mais mutu emoka azoluka ngo ya ko soyer ok liwa buzobe salaka ok donc il faut pas se corriger par ces flammes ok voilà Patrice question ngeza boy na lobi Dani Fayi a commis na poto moi ça bande ko maltraité selon de tolandi ba to bazolo ba na poto ba lobi ke tangu Dani a commis na poto bazonga na labrine ba sala ki bien mais labrine a fait ça ki Dani mobeko ke a ko sala li sous théâtre té a ko kangama li sous na ba camarade na théâtre té pe Dani un acteur ya munene le la Dani accepta ki yango. Puis balobi ke Dani abande ko zo ba choc ebele il paraît la brine a botaki na mubali moko boye azana ngambu na bango apesa ki ordre que ce mubali na yo tala mwana Dani faut dans la chambre patriarche est-ce que ça la maka bongo bien za bongo te parce flamme ouais no belo ko moko tapso ko kamusa yo ngai atata na zanga mokili soki na boy mwasi na ko zongela ka yete très bien. Et ça me beko na ngai. Ok. But you know so baleka na nzela na ngai. Hein? Oui. Wana na bali mama benete ali misangai mon œuvre d'art. Fo balongo la motema. Ok. Eloko nini ngana to kozonga na auto salaka te. Auto kosala sika. Eloko ni. Exact. Soki omoni ke ngana to lingana ki. Mais to boyani parce que ça la makambe simba kite. Est-ce que vous comprenez là? Ok. Yango tineke to boyana. Nazangulu te nazambwa te oya santi biloko sibana kwa landi ale yango ngai soki natika mwasi wana na kozongela ka yete ok parce que komemelo ba malheur pondeka tamsi bo mone kuna yo yebite makamba seli kuna yo yebite o bible lui celui qui trouve une femme trouve le bonheur oui mais mwasi oya komemelo bonheur moi ça ko se rejecter moi ça ko mi bomba moi si oyo nzoto na eza kaka pona yo mais soto sali au contraire na ngo celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur oui. mais ce que yo papa flamme celui qui trouve une mauvaise femme trouve
trouve quoi? Les malheurs. Akas. Donc Jana Luka qui a envoyé Moko. Et là, on a la pas mon amour Swana, Oya Monakate, Oya Zwakate, Oya Salakate. Bah, de quoi ça vraiment, on s'est pété la terre. Ce qui nous autres, à mon angle. Ce qu'on coutana, bah, coutana, les autres. Ce qu'on sola, bah, solaka. Et là, on a ségaré sur le Luka. Et puis moi, si, ah, bah, on manipule, yo, Mbigamba, on a Jani. Star, venez de Banaki, vous avez le Romusus. Et ça vous zoba, nage Tony. Ngala kolinga ngote. Et puis moi si, à Kebota, na mobali mususu na lobi. Yo tikamle kaka. Ah te, na sengi maloba koloba. Na sengi maloba koloba. En tout cas, bali msanga Maria kufi mais n'était so azai mayele. Azai mayele te. Azaki mayele ata mukete. Oyoki? Azaki mele ata mukete. Moi si azalaka na mibali te. Même atana na yembi yango lutumba. Banda bokoko na biso. Moi si azalaka na mibali te. Même atata longoli mbeko nzambe, to na mukili. Papa Flam. Oui. So mona mobile azala basi 4, bavali ndako moko. So monati. Mobile azala basi 4, bavali ndako moko. Mona ngote. Na mona yango. Oyoka ngote. Na yoka yango. Passer casse azala basi 12. Bavali ngeska boko. Mais jamais so mona mwasi moko azala mibali mbale na ndako moko. C'est impossible, hein? Papa Flam. Eko simba kate. Timu kile kokoma na ti. Eko simba kate. OK. Peko tikala ko sala mate. Mais yo moi so akeko bota mbale mususu, olandele lisusu. Te mubali azoya na ndako ya yo. Yo ke na chambre. Nazaki na komba ko pesa Sur les mes ali vrai. Nazaki na komba ko pesa E sala kate. Peko tikala ko sala kate. Ata selinga bichebe. Mais na ba niveau wana te, bichebe ne ko simba te. OK. Donc ça naboko tanga ko pesa comme parce que aza sur la bombe été mais yemoko tamsusu azaki na simali wana lukali wana yemoko. Parce que so moi ça mabe akyo bomisa yo. OK. Yo mona teke biso mba to kufaka liboso basi. Surtout so aza ko tungisa yo. Azo lukuli wa mbangu. Comment ko tika yete? Yako moi sanga azaki nini? Azaki ko tamba zo mafuta nzoi na nzoto otoni. Non. Narondi magote. Ezaki busoba. Voilà, patriarche toza toujours kaka na la mort ya Zanifai toyoki ba collègue na ye ya musala. Balobi de temps à autre bande ko ya ko yebisaye tika labrine yaka na ona na mboka boye yaka boye tika ye mende ko na bande ko lingate tala sor nango ndenge pesa milelo. Et puis le comme ça ngai bande ko so sala ka théâtre. Même na ba musicien. Yo mo na teke so ba ke poto ba moko moni pe carré pe kiti. Cimetière na bango. Oui, les cimetière na bango. Succès oyo Jani kondo Jana zeki na kisasa. Na ndibita na zeki na poto. Vous comprenez? Oui. Awa zalaki penda grand star. Oui. Mais depuis que na poto même kuto sango na ye na ba te so azaka vie so ki pe azako sala nini ezo ba na soute. Mais awa zaki na succès. Est-ce que awa zaki na vie mabe? N'ebite bino ba tamso boye ba keska ba vandaka n'ebite so awa zaki na vie mabe. Atena vie malamu. Ngai na pambole mingi leki na ngai mbali osombo. Freddy parce que otaka Amerique. Oui. Ma zongi na ye. Inete soka zaliao. Azongi na ye. Mboka neza mboka na yo. Mboka na tobo ba réalité na yango ba mi pepa mboka wana par rapport à musala yo zo sala tamso ko simba kate. Mais ya soki mukanda te. Il paraît moi ça kende ko funda la justice ke Jana lobi soka si mukanda a kosundola ngai na bana ba biloko mo abongo donc ba tsaki pe na liste noire kuna moi za mukanda za la kite. Est-ce que moi si azana na poto moi ça azana droit wana gerefuna mto l'état pese mukanda te. Moi je ne crois pas. Bon pour na poto basi bazanga na priorité. Mais akiko fundo te pour na mukanda. Ba pesa mtu mukanda par rapport ya ba situation ya biki na ngona mboka na ye. Nde ba ke box ngunda. Est-ce que moi ça ko peksa mbala ba ke box ngunda? Musuba za ba lezondi.
Et puis yami balé moi ça zo sala ndenge wana o kangama ne pona nini o sala ka ndenge ka pona nini parce que toi boza poison pona yo asa mabe pona yo o sala ka ko vanda ka ne pona nini. Moi si muta memela mobali esengo moi si asalama pour mobali mais mobali asalama pour moi c'était OK. La femme a été créée pour l'homme. OK. Mais l'homme n'a pas créé pour la femme. OK. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Batanga la Bible. OK. Yamuna kita ndauza masala ki moi si aye atiki pas mobali. Mobali abi tela mikwa na ngai musuna ngai baba na kobenga yo mwasi. Monta pas ça comme moi si c'est l'homme et ça mobali. Moi ça ko sakana kana mobali te. Ozo ngai passe flamme. Moi si de nature akyo sakana kana mobali te. Atambala ngaza mukusula ko le moro. Hako sakana kana ete. Parce que moi ça salama pour mobali. Okay. Bon, moi ça ça bloque ndenge wana. Yo zo kanga maneka pona baba e banaki hein. Ai belo ka zo gagner kuna. Mais ce comme on salaire nango, la salaire du péché c'est la mort. OK. Batombe le ko tambola nzela moko te passe flamme, soki bandimani te. Yo ne bozo kana te. Botambola nzela moko pona nini? Ha o membelo liwa, o moni conséquence. Voilà. Voilà, na Pesimbote na Jean-Pierre Diongo Pipina, Richard Mapoata, Fondation Richard Mapoata, toujours en forme, Fondation Richard Mapoata, toujours en forme, gérant Joël, et gérant Marc, na Flat Hotel, Dr François Nzambe Amonabino, patriarche Vincent Makela, Richard Mapoata, alobagi na tous nos questions oyo. Alobi, pourquoi Mubali oyo bazanda kumoko na mwasi a permettre que azuzemi ozopesa ordre na mubali obozakane na ndaku ke soki mubali yana na bota na mwana aye na ndaku yo ifo ozo bana otobota na yo okota na na chambre ti tokosisa na mubali alors c'est balali nde yo bima na chambre alobi wono riko pesa conseil nini na bato peut-être ba rosale loko ona nenga sima. Na ko pesa conseil ke mbalo fa benga na mwasi wana. OK. Faboya eh. Comment mobalo botane mwana ye. Ngana ke kanga na chambre yo tika na ye. Boso la masolo nini? Wana ki bololé. Pe bazo sala nini? Eza plus ki bololé. OK. Bambele basa bo baba kizengi. Molimo kizengisie kanga bango. Kizengisien. Oui. OK. C'est ça de kizengisie. Mumani pena akyo ndi mabloga ndege wana. Moi si obotane mwana babota mbali msu mwana mbalo aiti na ndaku na yoboye yomu kono ndaku ogeva na chambre ya tikali bazo solola bazo beta masolo ta solo ko l'exemple makamsusu wana yoko yeba te. OK. Est-ce qu'on est ça madame? Ngana ko pesa ka conseil selon Richard Mapoata le grand jogo. A une question. Entraîneur. À comment entraîneur? Entraîneur. OK. Ngale bageta ka zo beta na dering. OK. Koloma ngenda ye wana. Azolanda en direct. OK. Donc mobile moi so na fo benga na ye. OK. Il faut boya ye ake ko ndefina mbale wana ko balingani babotele mwana ake ko ndefina ye. OK. Bolingo ezalo ko la liebo. Etele magana ba na manzete mi balete. Omoni chapeau liebo. Oui. Ezakana Tiji moko. na tiji moko. OK. Ezandere mona bolingo. OK. Ezalo ko le kota liebo etele magana ba tiji mi balete o. OK. Ezali interdit même na Bible. Papa Flam. Moi ça pour vani na ye. Obenge pe chéri. Ndenga na benga ka mon œuvre d'art. Non. Yamana osenga na bato baza na basi lokola ba mama bene. Donc ba jouer la flageau. Yebo za très cher hein. Aza ko mama bene, jouer la flageau wa. Qu'est-ce que na bilo là ça jouer la flageau ba c'est difficile le sambo mais c'est ça patriarche. Ponga na bindenge na kutaye ndenge na jola kaye pendenge tozokoba. OK. Nazaka fier na ye. OK. Nzamba pambola mwasi na ngana makasi. Yango mpe nzamba zo pambola ngana makasi. OK. Parce que zo mona mwasi aza fidèle. Oza sûr na ye. Ngata na voyager na ke soki wapi. Na tiki ye, na kokute ndenge na tiki laki. OK. Ouais, naza sûr na ye. Yo mona benga kai mon œuvre d'art. OK.
Okay. Faut bala mwasi oyo oza sur na ye. Mwasi oyo akokamata nzoto na ye apesa pa mutu mususu te. Ememaka mali chance, ememaka bobo tutu, ememaka bali babero, ememaka na kufa. Très bien. Et ça malamu te. Moi ça me faut boya ye, bengana ye. Bon se séparer, Bible autorisé ango. Moi ça mo boulou, Bible ko va na yete. Voilà la réponse rangango wan. Patriarche, nous sommes arrivés à la fin. Oui, la dernière question, mais à la bref. Dans la bref photo clôturée, na mona un message ya batapoto bazo komelangai. Balobi pourquoi moi ça recouffe la mobali? Ba collègue ya mobali na ye bazo loba bazo finga ye mais ye mo pe moi ça kouffe mobali bazo finga bango. Est-ce que ça la maga? Webi na bolingo ya kozala moi c'est mbali hein. Ezelo ko sakana ngote. Bozo partager ba makambo oyo ko sangona n'importe qui te. OK. Okufe le mobali ozape na audace. Na courage ya ko ba ko finga. Moi, je suis abomi Jani. On a confirmé en Ah oui. Il y a un abomi. Abomi. Abomi pas à la libre, ça reste comme Makamunaye. N'a fini pas ça théâtre. Mais plupart là-bas, ça va théâtre. Bazara sérieuxité. La plupart. La plupart. Bazara sérieuxité. Yo, ça va le faire comme ping-pong. Comme ping-pong, moi, c'est Nandako. Moi, c'est qui toi, quoi. Maman, il a mon camion, peut c'est mbote ming. Yo mona azo mo sasa ka théâtre. Pour akima terrain wana. Pour yebi. Ye mo ka yebi te. Ba la xambisi ko na jete. Gabriel Yamba. Ayebi. Atasa dangereux. Yo ka na groupe na sana basa kitoko te. Pana bala mona mo ko te na troupe nai. Ayebi. Baza sérieux te. Atasi ko atoko pa yebi yango. Oh, ba no so ba yebi. Ba yebi makamlo zo beza frère. Donc, azo fera moi moi si mais ayebi ke nazana mbanda. Nazana moi sur naza sur na yete. Soki nazana ye naza chéri na ye. Soka tenga make pai mususu mutoko mi chéri na ye. Donc yene mtabomisi ye. OK. Moi ça la chose parce que azana bambane mususu azana ye azana na tina mokote ya ko regretter Jani. En plus ça zemia munene to yeba te zemia za ya défait Jani et ça nani zemia munene nazana yango. Ye mo ka yebi. Biso toki ko chiche ete mais ye mo ka yebi pour réellement soka zaki mwasi ya Jani aza n'importe qui te azaka mutu ayebana ape mutu alu ya mo lukumu akozala na nini na atmosphère ya mawa. OK. Et puis a komi kitisa. Okay. Et puis a kimia. OK. Mais alusa bloka po bi ke ake na ye misusu bazali nazala bango ebele eko sala nini tout simplement ndenge wana. Mais soki eza bongo mwana mwasi wana aza na se abokuya. OK. Ngale ba makama molimo. OK. Kangela ko na bisi yo. Aza na se abokuya. Et puis parcours na ye eza molaite. Bakanga profession yo. Eza profession te meza message. OK. On appelle ici. OK. Ah OK musikate. OK. OK. Merci. Bon c'est la biso na deuxième numéro na biso to kopesa bino ba programme exact nini obsèque ya Zanifai ekoleka patriarche to komi na suka pesa ba dédicace pour na to clôturer. Oui na dédicace ba nanga oyo na Amérique na moni Sylvie Kigalu nzamba pambola yo Gracia Moyuma nzamba pambola yo Patrick Kamana nzamba pambola yo Frère Cédric nzamba pambola yo atako mikolo zo belo côté mais moi je suis na kimi église hein azomona na soute na pesi mbote mingi pa ya Frère Lievin nzamba pambola yo mon fils chéri na moi sinon maman Gigi na moni bino kuna na États-Unis na France na moni bongo papa Editi Sungu évangéliste nzamba pambola yo 5 na 6 mois na popi moi si kitoko nzamba pambola yo maman Mati moi si ya mpiko moi si ya mpifo moi si ya chocolat nzamba pambolo na mbali na yo papa Nise na mboni bongo Mimito Maduda ma fille na mobile na ye frère Yava nzamba pambola bino na mboni bongo Sœur Balbine moi si ya pembe nzamba pambola ye na pamboli pe Brigitte Mpangi nzambe aleka na ko pambola ye na ngoko mananga na suka na pamboli ya nzeze Espérance Skale Motema na France nzamba pambola ye na mosne mama Brigitte auto ko bungisa mama na bango na pisa boja déjà ba condoléances na pamboli Coco Ping Pong Gabriel Yamba mon fils chéri nzambe aleka na pambola yo grand comédien na pamboli pe les grands comédiens Mangobo
prêtre ba comédien nzamba pambola ye grand prêtre Mangobo na mosne bamba Fatou Laetitia Mayala okomaka susu te oto so ba commentaire te nzamba pambola yo na pamboli mama Mariam na Belgique nzamba pambola yo jika motema malamu mwasi pe kitoko na mbano papa John soki na bosanité nzamba pambola bino e na pamboli ba banso balandaka biso frère ser Kibibi nzamba pambola yo Kibibi Rebecca mwana nga sika azobenga benganga mingi nzamba pambola bino yo pe kota na liste wana ti bakota kota liste wana ekozala malamu na sukisi na le diamant noir mwana nga Esther Mabengi le diamant noir nzambe la kana pambola yo elongo na mbala yo frère Yves nzambe aza na bino na pamboli famille nga mobimba ko bana mwana liboso kino mwana suka pe église avec de bereka nzamba pambola bino lo valable nzamba pambola peso bombo molai musala malamu frère fils mon chauffeur mwana ngai ya mukumbi monene ya yenda kuma ngai nzambale aleka na opambola ye bukilo na nga Marcelo ozo bakisaka nzambale kana opambola ye pourquoi pas papa Diacre Bikolo le na kanisi ye nzamba pambola ye séminaire malam tozo pesa tiki na suka nebi ke nzamba pambola to mingi merci aussi à mon œuvre d'art nzamba pambola ye lipasa na ye sœur Mboyo Gisèle nzamba pambola ye na suki awa kolo papa molo passer flamme. Amen. Voilà, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Bosé la bison na deuxième numéro, tropé sabino programme ya obsèque qui a Gianni Fay, na pesi mbote na évangéliste Cédric Makela l'homme valable, na pesi mbote na couple Junior Julia. Couple Junior Julia Nzamba Monabino, na pesi mbote na Depsi Mbimba, Azil Moutale, héritier, Kassongo Mokonza Bruxelles, Jean-Pi Diongo Pipina, j'ai sali Richard Mapote, le grand entraîneur en France. Nzamba Monayo, Fondation Richard Mapoata, na pesi mbote na Maître Julio, Maître Daniel Tumba, mon avocat Cambège, Maître Idi Amine, na pesi mbote na José Nzita de Bruxelles, et sans oublier évêque Alain Mboka na aéroport Nzambe amona je salue mon cœur Joëla Flajo maman de Miradi Nzamba pambola yo la sœur divine Losambo motema ya évangéliste Cédric Makela l'homme valable na bosanité frère Fibo sœur Madolé Lamania ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert